Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Eloko ngai na koloba kaka ete na ba surtout na ba mibali ba congolais boyo kaka mwa soni. Bandeko congolais boyo kaka mwa soni po ete okomona moto mosusu otali mbula na ye tata munene me alobi ete akei kaka na gare du nord po nini mama Olive akoya abeta mama Olive. Bandeko boyo kaka ata mwa soni. Pe soko tali bilongi yango ya bamibali yango bakendeki na gare balobi ete po bakende kobeta mama Olive. Bandeko mibali baproduit ese beta bango bakashe beta bango na bilongi koyoka ta soni te baza mpe koya liboso ya kamera mpona koloba olia ya koloba ete ya tokei koluka baninga na biso mibali mpo babunda me bazali koloba ete bakei mpo babeta mama Olive. Bino boyebi teke ndenge ezali wana, bino bokanisi ete bato nyonso tu na mokili oyo tolobaka bazali ya kaka ya kobeta ndenge bokanisaka. Ndeko mwasi azali koya mpona kofinga mama Olive liboso ya kamera, yo eloko nini ezali kolakisa ete yo nde ozali mwasi ya malonga, a part soki balobi balongola produit oyo osi otelisi elongi boye. Tolobaka yango ntango nyonso tu te ndeko mwasi salake mwasi bafingaka ye en public te, e yo mpo ozali ndeko mwasi me tala ndenge ozali kofinga moninga mwasi na en public. Yo nde olikanisi ete makambo oyo ozali koloba soki yo olobi babiloko ya boye nde Congo echange. Tovandaki awa bambula na bambula, nani yango tozali koloba yango malamu, nani yango oyo atikalaki kosala na ntango ya deuxième république azala ta na susi ya bapeuple, nani tozalaki komona ndenge bafamille ebele okomona ntango mosusu o papa kufa mama kufa bafamille baye babotola lopango. Justice ya malonga na Congo ezalaka te, okomona bato baye babotoli lopango bateki lopango bake bakorrompre lisusu juge wana mpo nini ale affaire elekaka kaka ndenge wana. Bana ebele tomonaki ya bango na ntango ya deuxième république ndenge baorfele batondaki na Congo. Me lelo na ntango ya Joseph Kabila tomoni ndenge bakonzi ya Congo bakomi kozongisela bato nyonso baperdaki mapangu na bango, bakomi kozongisela bango bamapangu. Eske na ntango ya deuxième république tomonaki babiloko wana? Bolingi kaka koyela biso ba histoire ya pamba ya buzoba, bato mobimba mosala na bango kolobela kaka likambo ya bibembe, o mutu boye akufaki, o boye ta ya kotonga mboka eza lisusu te kaka buzoba na buzoba. Congolais zoba, tango bazali koloba Congolais zoba, bango bazali kokanisa Congolais nini zoba, nzoka nde bango moko bazoba. Banyama bakinkata baza koraisonne bazali koloba ete bango bato ya mayele, mais soko tali ba comportement na bango ezomonana kaka ke bazoba ya bazoba. Même ata baivoirien yango boza kokumisa baza kobunda mpo na mboka na bango, mais baza kobunda na buzoba neti ya bino te. Bino bosi bomoni mokolo nini baivoirien bakei kolanda première dame ou bien ba opposition oyo ya Côte d'Ivoire oyo bazalaki ya mokolo nini mwasi ya babo asali na poto bakei kozela mwasi ya babo mpo babeta ye. Mokolo nini basi basala yango? Me kaka bino nde boza makambo ya buzoba. Oh, Rwandais totikala mpe komona te esika bobeta ta Rwandais moko wana poto. Kaka makelele makasi eza te. Makambo ezali komona na bokoki kosala oyo mokili ezali kotalela wana boza kokoka te, kaka makambo ya buzoba. Omoni ndenge balingi baboma journaliste na bino kaka na mwa kati moko bakangie na kingo akomi kogango ndire mutu bakotisi mbuma mbile sobe na kati ya mongongo. Ma caméra omoni ekwana nyonso mpona kolakisa ete bolingi kaka kosala buzoba yango na tika basalaka bino bongo. O toza kobunda mpo na mboka wana, kobundela mboka ya buzoba ya bunyama. Bato babomaki mboka na ntango ya deuxième république baza kotambola en liberté. Mokolo nini bosi bokenda kotunda bango barendre compte na bambongo nyonso bango bayibaki pendant 32 ans? Bosalaka yango te mpo na nini? Yango na tolobaki ete bozali bazoba bakinkata. Soki tozali koloba bongo mpo ete boyebaka te tango bino bozali koloba toza kobunda mpo na Congo, toza kobunda mpo na Congo, mais toyebisaka bino tango nyonso te boyebaka ete tango bino bolobaka ete boza bacombattant, boyebaka ete eza mpe na bacombattant oyo mosusu
bazali pona mboka bazakati na bino me boyebaka te soki mpe bosali erreur bomoni makambo na bino kaka bakombata ono bazakati na bino bango nde mutu bakofieta bino bango nde mutu bakosasa bino soki boyebaka te tolobi yango bien tozongeli lisusu bolobaka bozali bakombata me boyebaka yango te kati na bino bakombata biso mpe tozali na kati bato bazali pour Joseph Kabila na Congo baza na kati na bino soki bosali erreur kaka nde bango nde mutu bakofieta bino yango wana boza bato moko bozokanisa boyebi mingi me boyebi mingi te esali bozoba mpe mawa mingi mpo na bino bato mobimba bazali koraisonne lokola bato moko toyebi te ata bato bavandi na bavillage na kati ya Congo baleki bino na mayele bozoba na bozoba papa Botamba s'il vous plaît nasengi na yo meka kotiela biso ba image ndenge ba idiot bazoba oyo bakendeki po ete balobi ete bakei po bamenace maman Olive Lembe mais tango pe bingambe mibali bagarde pamba ya maman Olive Lembe tango bameki kosimba bango bakomi koganga neti bantaba oyebi taba soki balingi baboma ye ndenge ekomaka mpona kolakisa bino ete bino bokanisaka ete bino nde bosimbi mokili boleki bato nyonso na makasi me toyebisaka bino ete bokeba po ete soki bolobi bopelisa moto na kati ya poto awa bokomona mpe bitumba yango ekobandela na kati na poto yango tolobaki ete oyo akomeka na mama Olive ndenge mama Olive azali kosala basejourne awa na poto oyo akomeka kosimba mama Olive akotushe mama Olive ndeko yebaka ete ezala osika ovandaka ezala na Paris ezala wapi ndeko okokima ndaku na yo ezala tolobi ete aya bakombata bazali nsima na ngai me tokokimisa yo po ete oyo sikoyo ezali susu message te ya koloba ete oyo boyebo sikoyo tozali koyebisa bino vis-à-vis parce que trop c'est trop bokomi kolekisa oyo akomeka na mama Olive oyo akoloba ete nazali kosala plan mpo na mama Olive ndeko okokamwa na banzi okoloba ete en tout cas nayebi eloko nini etindaki ngai te papa Botamba tiela biso ba image ya ba voyou wana oyo bakendeki mpona koloba ete tokei po tobeta mama Olive Lembe tiela biso ba image na bango ebongo bakongole bamona ndenge nini bozoba na bozoba epai ya bakongole elingi kosila te po ete komona batata minene baye na poto awa bit ezali te po ete basi baliaki mbongo ya ntango ya deuxième république siko bakangeli bango batu ale bakomi nde siko kolinga nde kokanga bato mosusu apo koloba ete tobeta bango alors que ntango ya deuxième république bango nde babomi mboka Joseph Kabila eko kuta kaka nyonso tu ya kobeba lelo komi kosala makasi po ete mboka na biso kende liboso kaka bato wana nde bakomi koya kotyaba makelele pe koloba n'importe quoi mais toyebisi bino ete lokola bozali koluka guerre tolobi ete guerre esi ebandi pe toyebisi bino siko vérité boyebaka yango ete kati na bino oyo bomibengaka bakombata toza na kati sikoyo nde guerre ebandi malamu mama Olive azali na kati ya terrain oyo akomeka mpo na mama Olive bokomona guerre ebandi malamu tokokota tina kati ya bakije na bino wana ezali message topesi bino ezali lisekite ezali message oyo ewuti na kati na biso moko bato oyo tozali kosupporter pouvoir en place na kati ya Congo po ete liseki na bino ebandi komata nzete na banzi ete même balider na bino misusu bokomona bakobanda kopakata mbangu toyebisaka bino ete tovanda kimia tozali na kati na silence me boyebaka te me sikoyo bokoyeba sikoyo biso tozali banani papa Botamba ba image pona kotala ba voyou oyo bakendeki pona koloba ete ba menacer maman Olive Lembe s'il vous plaît. Allez, arrêtez un peu, allez jouer ailleurs, la bande de voyous. Allez-y jouer ailleurs. Je suis en France ici, il faut pas oublier. Hein. Lâchez-moi. C'est bon. Je dois le filmer. Lâchez-moi.
Comment empêcher qui? Empêcher qui? Essayez. Arrête ça. Non. Mais arrête ça. Lâchez-moi. 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 Arrête de faire ça. C'est pas bon. Arrête. Vous n'avez pas droit. Empêchez-moi. Pas de voyous. De voyous. Vous êtes des voyous. Bande de voyous. Bande de voyous, va. Bande de voyous. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Nayebi. À 11h. Midi 11h. Nayebi. Et puis la police ne réagit pas. La police est cachée, ne réagit pas. On me prend comme ça à la gare. La police ne réagit pas. Donc il a la liberté de la presse. Il a fallu. Regarde, il y a un gars là, je sais pas si vous pouvez faire l'écriture, il travaille dans la sécurité du Congo. Oui, je sais, je connais. Alors, Action, bien sûr. Le secrétaire Congo, c'est qu'on a dit, on a dit chef, vous comprenez le sens là. Le sens, vous comprenez. Il y a la sécurité à Congo, ça. Maman, il fallait pour avertir, on a bien belé, on a avertir, ça fait 3 jours. Namoni awa na ye na gare awa banyokolinga mabe balimba bomanga bani batianga mbeli na ba action bagazenga ye bani babotolanga caméra mpona kufa mpona baempêche nga na yayini olive oyo mwasi yaki ya ndumba olive oyo ndumba oyo yebaka ndumba ki obotana bakivu na mibale ya balabala nsima koso mobala etekaka kamundele nde ye na regrete mpenza bakoki koboma yo te biso moto koboma bango mission na biso nano esili te bakoboma yo te babiki kaka po tomiso organizaki na ndenge moko toyi mosika so toyaki pembeni mbele mama olive wana bimi te ayebaka ndenge akei azonga na nzela oyo te so azongi nzela oyo ngai atalanga malamu tokutane face à face ata moto aya te ngai munoko ya kozele awa ndenge nini odon oye awa na bamakina wana maboko sikoyo situation omoni nango ndenge nini? En tout cas, vraiment merci, monsieur le journaliste.